biso ba fidèle téléspectateur ya magazine Bonda Ekolo o ezali magazine d'actualité et pesa kabino ba information ya kitoko et kambami epa ya yemoko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine biso na élément oyo boye ba que vice-premier ministre ya intérieur Peter Kazadi a validé qui troisième phase ya programme d'appui ya réforme ya la police tolanda reportage oyo. Vice-premier ministre et ministre ya intérieur Peter Kazadi a validé qui mokolo ya jeudi 22 juin na Kinshasa troisième phase ya programme d'appui na réforme ya la police na présence ya ba partenaires extérieurs dont Union européenne oyo eza ko financer programme yango. Présentation globale ya mise en œuvre na ye ba réalisation pe ba défi ya ko relever ezalaki examiner et pas ya ministre ba partenaire pe ba responsable ya la police nationale pour na ko permettre programme oyo ekende liboso pe et atteindre ba objectif fixé pe ba impact oyo bazali kozela comité technique a s'adresser qui liboso ya ba autorité ya pilotage dont ministre ya intérieur parmi ba objectif ya programme César Harrison oyo azali responsable ya programme oyo ye alobaki modernisation ya ressources humaines ya la police pena 11 résultats attendus dont renforcement ya direction générale ya ba école pe ya formation na yango esengeli toyeba que troisième phase ya programme d'appui ya réforme ya la police asilisi construction pe équipement ya académie ya la police na village Kimpoko na Kinshasa dans opérationnalisation ya réaménagement ya ba voie d'accès et pas ya gouvernement yango biso awa to betisi kambonda président ya Sénat Bat Lukwebo elongo na bureau ya Sénat baza toujours ko considérer que Matata Ponyo jusque là azakaka na disposition ya justice congolaise tolanda reportage ya Alain Dewa. Mone Congo, boye bake dossier ancien premier ministre Mwana Mboka, les sénateurs Matata Ponyo, ils ont toujours continué avec un partenaire idéologique kuna na cour constitutionnelle. Malgré les sénateurs Missoussou, basali groupe ya kokotelaye, mais les présidents ya Sénat et le ngona bureau naye, Mwana Mboka Modeste Baasi Lukwebo, bayebike Mwana Mboka Matata Ponyo azaka toujours le maboko ya justice congolaise. Pour tous les présidents du Sénat, Mwana Mboka Modeste Lukwebo, la correspondance naye oyo atidaki epea procureur général pour la cour constitutionnelle, alobike les sénateurs Matata Ponyo azaka toujours à disposition de la justice congolaise. Pendant le président du Sénat et le ngona bureau naye bango bayebike Mwana Mboka Matata Ponyo Tina Mokolelo azaka toujours la maboko ya justice congolaise. Bino Mokobo la ndenge a commis. Ah, monsieur le procureur général près la cour constitutionnelle à Kinshasa Gombe. Concerne votre réquisitoire numéro 038 bar RMP bar 005 bar PG.C const bar PBP bar 2023 du 16 juin 2023, tendant à obtenir l'autorisation d'instruction préparatoire à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon. Monsieur le procureur général, j'acquise réception de votre réquisitoire, mieux référencié en concerne et vous en remercie. En effet, à la suite de la réunion de ce mardi 20 juin 2023, et après vous avoir entendu conformément à l'article 218 alinéa 6 du règlement intérieur, le bureau du Sénat estime que l'autorisation sollicitée est superfétatoire car, en application de sa décision du 5 juillet 2021, vous avez déjà entamé les poursuites à Matata Ponyo Mapon car, en application de sa décision du 5 juillet 2021, vous avez déjà entamé les poursuites à l'encontre du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon car ayant perdu ses immunités de cette date. Le bureau a considéré que le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon est toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'à ce jour, aucune décision judiciaire n'a été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Veuillez agréer, monsieur le procureur général, l'assurance de ma parfaite considération. Signé par le sénateur Modeste Bat Lukwebo. Biso Monda Ekolo magazine d'actualité, Tobesika Monda Po Binomoko.
bomoni makambo ndenge eza kokende. Centre de formation média indépendant se fomi na mokuse et fongoli ba porte po na mutu nyonso oyo alingi ayekola journalisme, prise de vie, topé caméra na montage vidéo, tolanda spot publicitaire oyo na bokebi nyonso. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Papa Osoloko Mazola Mbujima Ikananga, cadre ya parti politique SID ya opposant Martin Fayulu, azako soutenir leader naye avec un partenaire idéologie tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo esi ebalike l'opposant Martin Fayulu oyo azali président SID alobi keye ako participer na ba élection de soki rectification topé modification ba fichier électoral et salamité et en plus abaki silisu sous raison kolobake il faut ba revoir cour constitutionnel et permettre que ba élection ezala crédible et transparente na yango il faut boye bake moko la moko o azali membre SID parti politique cher ya mwana mboka Martin Fayulu baza déjà ko bonga mape ko sembwama pona ko lukake ba élection esali mape kitoko avec impact de la idéologie kaka ndenge boza komona awa mwana mboka Osoloko Mazola Teotime oyo azali leader munene na changu papa Osoloko yepe asi abongami pe alobi ke bango nyonso bazali déterminé pona ko accompagner idéologie ya mwana mboka Martin Fayulu kaka ndenge ozomona basangani awa eside abangisa wa kubangisa te akobangisa awa banderolo tosali pona kusoutenir etumba oyo président élu Martin Fayulu azako bunda po voix ya peuple oyo peuple alingi nde salama. Alors, ça, tout ça, bunda na bato ba peuple na nzala. Insécurité comme partout. Mboka na biso e kabwani, ba Rwanda ba koti. Yango wana biso za ko telemele loko wana. To lingi pe processus électoral ezala clair. Po oyo peuple a voté nde ye wana abima. To boyi ba élection triquée. Yango to sali pour la soutenir président élu Martin Fayulu na guerre na yaza ko bunda. Pour état de droit contre la mboka oyo pour peuple nde mokonzi ya mboka peuple a ko décider nde yango wana nde l'état nde mobimba esali kitoko ya komona ndenge babetisi mbonda na bango po mboka nyonso esengaka pouvoir de opposition bazala pe batambola même idéologie de manière que ba élection eleka kitoko biso tobetika mbonda po tolingi makambo oyo eleka vraiment kitoko. Parti politique SID ya opposant Martin Fayulu baza déterminé pour na meeting na bango ya opposition le 25 juin na Thérèse Sainte-Thérèse tolanda élément oyo. Banda makambo oyo yoki le président élu Martin Fayulu azana bandeko mususu misato esali 4 basali ba déclaration mbalaminei ya pamba pena ba déclaration nyoso wana balobi etumba na bango ya mutuya ezali pona tozo ba élection oyo ya solo élection ya muibite élection oyo moto oyo kolonga alonga ya solo pe moto oyo kokamata te a félicité pe moto oyo alongi mais omoni na message oyo président élu Martin Fayulu apesi que biso toko déposer candidature na biso te tant que fichier électoral
tokoyeba te nani azali électeur nani azali électeur te tant que bakodite yango te, c'est-à-dire vérifier que ezali vraiment eloko oyo ba congolais enrôlement oyo ba congolais basali penza ya solo na komona eza makambo mibale. Petango tozalaki na kelasi tozalaki kotanga masapo oyo tobengi na lopoto le fable de La Fontaine. Kuna balobi eloko moko te ya mbindo ezalaka kitoko. Na français balobi aucun vice nebo. Baya ebele bayoka ndenge nini tokopanza teke, ndenge nini toko solo la population à travers le commandant du peuple na bande kone mususu a kozala na bango oyo bazali na résistance to bazali na opposition. Mwana Congo nyonso oyo lingaka mboka na yo ozali na posa ete Congo ezala libéré, ozali na posa ete Congo ezala véritablement un pays démocratique. Tokutani na 13h na Sainte-Thérèse ya Njili poto ka le commandant du peuple bolanda nungu te baoyo bakendaki bazongi bakei lisusu eza ndenge na bango. Boyebi commandant du peuple azali constant, azali moto atosaka bino peuple, asalelaka bino peuple. Rendez-vous ezwami le 25 na terrain à Sainte-Thérèse na 13h de façon que toka makambo nini oyo le commandant du peuple azali nango akoyebisa biso. Le peuple tozwa responsabilité na biso en tant que peuple. Bako zoba biso lisusu te, bako kosa biso lisusu te. Bolanda nungu te. Meeting ezali, meeting ekosalema ezali rendez-vous monene tobengi yango meeting de vérité. Et si le commandant du peuple Martin Fayulu m'a dit akoyebisa bino ba vérité en mboka biso en tant que peuple, bino en tant que peuple de façon que tozoa destiné na biso na maboko. Yo mutu olingi basaela yo reportage moko ya kafu pona mariage na yo, topé politique, topé ba activité ba ndenge na ndenge, benga mbonda ekolo agence po yazo sala musala avec professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ba militaire ya SID baza toujours ko soutenir vision pe idéologie ya leader na bango Martin Fayulu tolanda à propos recueilli oyo. Ba oyo nyonso bazali kolobela kwana o Fayulu okende élection te o Fayulu azangi mbongo ya kopesa ba candidat aline ba candidat bazangi information ndenge na wuti ko yipso yango tozali prêt pour les élections, tozali na réputation malam, nous avons un discours, je ne vois pas sur quelle base un Congolais normal sérieux a que nous voter mais c'est Chilombo Nabilani mwana mboka baiba bato bakoloba ke Martin Fayulu azana moyen tazangi misolo ya koaligner ba candidat à tous les niveaux na Congo mobimba à tous les échelons. Tolobi eza lokuta soki ezali na opposant oyo soki ezali na terre politique oyo ayiba mbongo mboka te a construire sa vie na ye mobimba na musala ya mayele na ye ezali Martin Fayulu. Vous êtes sans ignorer que Martin Fayulu c'est un pétrolier. Il a travaillé dans la société pétrolière, dans la qualité de directeur. Il a fait le tout, presque le tour du monde. A travaillé
na mayele na ye et soki moto ayiba mbongo te na kati ya mbongo eza Martin Fayulu dire que Martin Fayulu a une incapacité financière ce n'est pas normal eza lokuta toyebisi bango biso nde tolingi tolongola makambo ya illégitimité toboyi élection ya moyibi tolingi élection elekana ndenge ya kimia Julien naza coordinateur ya place de résistance ya Masina quartier 3 tolobi boye le 25 juin 2023 toza na terrain ya Sainte-Thérèse message ezaka moko jamais tokondima kokende élection na fichier oyo eza maltraité na batu ya pouvoir ba oyo bakoloba ke le président lui Martin Fayulu a boycotté l'élection balinde batu bakobanga président lui a été clair na déclaration na ye alobi avant de déposer ba candidature na biso to revoir na fichier électoral wana mais c'est quand il m'a pesi biso nombre ya ba lecteur na munoko mais na par écrit boy to monité yango biso tolobaki boye le président lui alobaki biso avant to kende ko déposer ba candidature na biso fichier wana photo tala ngo ba fongola ngo totala ni ezali na kati ya mi balé na Congo leader aza moko ba leader ba ebelete nous avons qu'un seul leader oyo a triomphé combat 2018 oyo peuple abenga na komba président élu atikala kozwa ba voix oyo mutu moko ta atikala kotola mboko oyo biso banso za na simana ye nazo mettre à garde batu o nyonso bazulo yenge ya ko quitter parti na biso pe ko quitter le leader de la RDC bande konde boke wana boke libela simana ngo mutu azonga te Fayulu azangi population te Congo mobimeza na sima président Martin Fayulu en 2006 Etienne Tshisekedi lorsqu'à Pekisa qui parti na ye bakene ko s'enrôler et puis baleka na recensement te ba participant à l'élection c'est que Etienne Tshisekedi pas na mbongo te mais il fit ancien premier ministre na kati mboko c'est que na mbongo te à ko cette élection toi ko participer à l'élection c'est faux archi faux lorsque Fayulu a montré que non il y a un danger au sa liboso ABC bango kutobi non c'est séni hein d'ailleurs tricherie to fraude et bandaki dès la composition du bureau de la CENI, dès la nomination des Kadimon, jusqu'à fraude et puis tricherie bandaki. Babimi si fichier électoral. Mais chose étonnante c'est quoi? Kadima à quel cause c'est enrôlement na Kwamut. À son c'est enrôlement na Bunagana. À son c'est enrôlement na Ituri. Maintenant, nombre d'enrôlés bako s'enrôler kuna. Bako tchango na kata fichier ni. Magazine Bonda Ekolo Oezali magazine d'actualité azako benga na ba leader nyonso ba ko présenter ba vision na bango pour que population aye ba bango. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religieux pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso bazomona pe o batana makanisi kimutema mabete batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu ba mbuye jeunesse ma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo no lati ozo mbona tina poste non toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza je te moni peut-être ba ndeko wana place baza pour se déplacer za musika tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye o baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya dina débat mobimba
toza na formation ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolingaka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda yako kamwa couple oyo baboti bana 5 na mbala moko awa na Kinshasa me baza na possibilité te ya kobima na maternité pe ya ko vivre ba beti simbonda pona lisungi Mone Congo, boye bake babota, tomona babota ba mapasa babenga ba père doublé, babota ba la misa to babenga ba père triplé, e bongo oyo aboti ba la mitano, 5 moko katoko benga nani. Botala mona mobali o bozali komona, awa tozana hôpital ya Roi Baudouin, nika boza komona, ba minganga baza ko simba bana oyo, yemo kona molonga ni na ye, baboti ba na 5 mbala moko, mais bazali incapable pe bazala moete ya koluka koboko la bana oyo yango bilemo boyo kandeni babeti mbonda ya kolela liboso ya kamera ya mbonda Ekolo magazine d'actualité Denise tala likambo oyo bazali bana na yo bazali elembo ya mboka na yo pote soki yo sali boye te mwana oyo mobali aza na possibilité te papa mama en tout cas totiki bano na maboko na yo mobali aza na possibilité ya malunga te alalaka nanu na ndako ya manzanza papa azwa solution ya bana oyo osala te miniti oyo basunonga na hôpital naza moto afutela ngai mbongo teke nafuta hôpital donc batiki nga kaka bongo donc esenga bosoutenir ngai papa Fati Beto soki botiki ngai mato esali esengo po nzambe apesi bango bana mitano mbala moko kasi esali pe pasi po bazali libota moko oyo bazangi ata moya kolia lipa moko yango babelela bakozi ya mboka botala bana mitano oyo bazali bakongolais oyo bangelusa mbatindeli biso boluka moya ko assiste bango po epermettre ke bana oyo bakola pe lokola bana nyonso tu bazalaka yango biso tobesi munda kosekela bango lisungia eyokani na sport boye bake Fabrice Silouvangi oyo azali coordonnateur ya fondation Les Amis de Silouvangi assistaki na match de gala oyo ebetamaki entre sélection Kimbonteke na sélection Masina na terrain ya Siwambanza na commune ya Kimbonteke tolanda reportage ya Wilfried Samba. Na match de gala oyo ebetamaki na terrain ya Siwambanza na commune ya Kimbonteke entre sélection Kimbonteke Jeune Talent na sélection ya Masina tomonaki présence ya mwana mboka Fabrice Silouvangi oyo azali coordonnateur ya fondation Les Amis de Silouvangi yepe ayaki ko assister na match yango pona ko soutenir sélection Kimbonteke Jeune Talent parce que ye aza mwana ya Kimbonteke ya Tongo match yango ebetamaki avec un partenaire idéologie sélection Kimbonteke Jeune Talent baganyaki sélection Masina na score ya 2-1 victoire oyo esepelisaki Fabrice Silouvangi pe etikaki ye indifférente apesaki na sélection Kimbonteke Jeune Talent kado ya Bavarez peye alobaki ke akobakisela bango lisusu bakado ya ebele esilaki wana te tellement ke match yango ezalaki kitoko makasi boyoka ye moko Fabrice Silouvangi oyo azali coordonnateur de Les Amis de Fabrice Silouvangi ndenge abetisaki mbonda liboso ya caméra na biso toza na victoire toza na nil toza na défaite esengo na ngai liboso ndenge to gagner 2-1 yango epesinga esengo ya liboso esengo na ngai ya mibale eza komona ba jeune po biso le to ba yi politique vision na biso ya mingi basé na kati ya ba jeune en tant que prétendant candidat qui Kimbonteke place nyonso ba jeune ba kozana idée ya malamu na koya na ko contribuer un plus na kozana ngo un plus wana même moralement même physiquement même
oyo nakozana même nakosala nakocontribuer na kati ya idée na bango na yango tokosenga kaka na bana Kimbonzeke nyonso bokoba toujours na kosala Fabrice Luvangi confiance parce que ye aza mwana Kimbonzeke ya solo alobaka pe akokisaka yango biso ana magazine Mbonda Ekolo tobeteli kaka Mbonda parce que ye aza vrai leader eyokani tolanda rubrique na biso oyo esepelisaka bino na bandako pona nini boye avec Wilfried Samba nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko par rapport ya loi oyo député national apesi na assemblée nationale ke dot ekoma $500 mpona yo mwana mboka réaction ekoki kozala nini réaction ezali ke dot wana toboyi yango ezali malamu te na ntina nini parce que eloko nyonso moto asalaka yango amonaka pasi en plus eza te ke eza eloko mutu oyo mutu abokoli atangisi yo ye kofixe kaka prix ke $500 makambo ezoleka na mboka ozozela yango solution te donc solution euti kaka kozwama mpona makambo mona oyo mutu aboti obalitie na $500 bote mwana mboka mbote papa journaliste réaction na ye ekoki kozala nini à propos ya député national alobi ke apesi loi na kati ya assemblée nationale mbongo ya dot ekoma $500 to etake congolais etake parent réaction ekoki kozala nini réaction na ngai ezali vraiment malamu te likanisi oyo ye député wana azwi wana mpe na assemblée baboya yango mpo na nini mpo parent ntango aboti mwana na ye akotangisa ye asilisi classe badepanse ya kolesa mwana wana kobokola ye eleki $500 olokoke ya biso ke baosente bango nzambe akopesa kaka ye ngolu bana na mobala na kozwa mbongo akobala mwana mwasi wana na mbongo wana te na $500 toboyi yango kobokola mwana eza pete te kotangisa mwana eza pete te lelo bapara bazwi baniongo ebele likolo baexamen d'etat na $500 ekosimba te papa caricature ya mokolo ya lelo koko ntiri Jesse Jemba abeteli biso lisolo nini yena Igrid Mateta bandeko ya Kongo boyebake bibota bandeko la biso ya basi ekoma kosala soni okomona abota bana mibale misato la tata pe akoma kosundola bana epa mama na bango po mama na bango azaka charge ye moko mwana mwasi kaka mutambola pipa muke kobiba akipaka lisusu bana te toyebaka te babotaka mpona nini yango boyoka sagesse ya caricature lelo lokola azokende ambiance kasi mwana abandi kolela tala Melissa ndenge atomboki kokamwa yango nini yangoko nakomi esclave po na bota yo longwa kuna tia ngai à l'aise esalisama komona ndenge Melissa abota bibota koma kosundela mwana zolela kasi ye enkipa kutu atombokeli mwana akanisi ke mwana komisa esclave abota ye ya boye esali mabe makasi tellement mwana azali kolela kaka mama Melissa pe akosi likambo yango boyoka bino moko boniko Melissa mwana azolela azali pe malade boye nini ko ezalaka boye te bongisa mama te mama na lembi nabima lisusu te likolo na ye malade soki akufa na ye ngai nabengisaka ye te akufa na ye kaka esali pasi Melissa abota mwana kasi kozwa soya mwana te ye kaka kobima toyebi te na kobima la pe risque pe akozwa lisusu zemi mususu yango le petit mikendo depa epa le ventiri yoka ndenge abetisi se te ventiri bafille ya lelo bakoma ndenge babotaka mpona nini le ventiri pe na ngambo na ye mwana Kongo yoka ndenge apesi sagesse na ye ezaleli mabe kasketi na tango oboti yeba pe kobokola bongo bana ya boye bapapa na bango bazaka wapi
elenge bokola mwana na yo tokosenga kaka na bandeko basi yebaki etango bozwaka bazemi bozwaka bota bana boyebaka mpe kozwa so ya bana na po bana na nde bango nde kongo ya lobi na yo ndeko mobali omesala kotia basi bazemi tala mpe lelo facture basi badimi wana ba $500 luka obala obota mpe zwa encadrement ya bana na yo mpo kongo ya lobi yango nde na bana oyo tozobotaka yango tobetika mbunda. Merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele mpona kolanda magazine Mbonda Ekolo. Bon continuez na s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel. Yango nde za seul moyen oyo bokoki ko soutenir biso. Bobenga biso pe na ba numéro oyo eza affiché liboso ya ba poste téléviseur na bino mpona kolekisa ba activité na bino pe ba page rose na bino tokoyamba bino na esengo nyonso. Na sima ya caméra ezalaki Wilfried Samba muto asimbi édition ya mokolo ya lelo ezali Pangi Rachidi pe na montage na réalisation kuna ezali Igrid Mateta kasina bosanité les DG valable Alain Dewa ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Kristo akozonga ti.